Mbote bandeko balandi ya émission santé lamu totondi bino botondi na attention bopesaka ntango nyonso ya kolandaka émission na bino kitoko émission santé lamu. Émission yei na tina ko valoriser médecine naturelle, médecine africaine, médecine po bengaka médecine traditionnelle. Émission o wa pays na tina ko dénoncer mayele mabe loposo pembe o asalaka à travers médecine na bango o bengaka bongo médecine moderne na tina ko luka ko exterminer race noire, na tina ko luka ko éliminer race noire. Et sengeli boyeba ete émission santé lamu ekotikalaka te atako mokolo moko kopesa ndingisa na moto eloko bokono tope mai moko songoli kwa bongo kotungisa bayimboka na oeteli bongo santé atako mokolo moko tokotikalaka te kopesa ndingisa lelo tokolobela valeur ya médecine naturelle emimi tokobase na bofongoli ndako alobi kwa mibale tobanzili ya 2 ans passés tout cela qui bon côté sabino er ndako alobi kwa libose fongamaka et lelo basi bon kokisa 2 ans après 2 ans basi bon susu ko fongola deuxième ndako alobi ko nde masolango tokosolango elongo na moko docteur na bango mokonzi na bango ezale bongo ngangabuka ngoma mbote ngangabuka mbote mopandi sango mbote pe na bayebanso bazala kolanda biso na bisika bazwami boni ba santé santé za malamu na kati na bitumba biso lokola biso moko bankolo babongisa nzoto esengeli ya biso moko nzoto pefo za malamu donc santé pende ezali malamu penza 200%. Na kati etumba pe bongo bango moko bapesi kimia antuka kimia ekozala kaka po kimia nde epesamaka na bango ndenge kaka tolobaki ete lelo tokobela bongo valeur ya médecine naturelle et valeur ya médecine naturelle yango toza bongo mingi basé na bofongoli ya ndako alobiko ya mibale nde ngangabuka ngoma inane après bosei bongo kolakisa ndenge bofongolaki ndako alobiko yambo sikawa après inane bofongoli susu deuxième ndako alobiko na banzi na kati ya ndako alobiko mibale basei bongo kotesa biso sima ba interview olengekani basi bongo kofungisa ndako alobiko batesi nini bokoki koloba yambo tokota na kati ya manaka yango nini tokoloba nini ndako alobiko yambo tofongolaki yango le 2 février 2022 tokomi na mars 2023 tokoki kofongola ndako alobiko ya mibale une année na un mois tobakisi mosusu donc na banzete tozokende tokutaki na ebandeli tokomi na bokoli kala mingi te tokende na bokokisi babandaki na ebandeli une année 3 mois après basi bongo kofongola susu deuxième ndako alobiko wana babengango bokoli ndeti bongo bakokoma bongo na likokisi ya solo tango vwa mu télévision kitaki bongo na descente na esika wapi bafongolaki bongo ndako alobiko ya mibale bino moko bose bongo koyoka ndenge wapi balobaki ba protomonaki wana présence ya chef du quartier ya mayo tous les DP bon ba localité bazalaki wana impression na bino ezalaki ndenge nini komona ba chef de quartier pe chef de localité ya tous les 2 quartiers na kati ya bofongoli ndako lobiko na bino impression na biso ezali nini ezalaki tozalaki na esengo pamate bango nde ba représentant ya président de la république. Donc, ils ont représenté le bourgmestre a représenté le président de la République. Donc, il accepté biso na mokowana mokonzamboka président de la République azalaki wana pe ayoka ki sangwete ba fongoli ndako lobiko ya mibale na quartier Matadi Kibala. Esengo na biso nde yango wana. Esengo yaki pena makasi komona mokonzamboka na kati ya quartier wazo présenter bongo quartier wazo représenter quartier azalaki bongo présent na kati ya bofongoli ndako alobiko na banzi na kati ya bofongoli balobaki penza ya mingi pe ya mutu ya balobaki ete eza esengo makasi komona bo basili bongo mélanger de médecine naturelle pe médecine traditionnelle. C'est la première fois na kati ya quartier na bango bamonango pe eza différemment par rapport na ba médecine otolandaka parce que na médecine otokendaka kuna ba komona soki baswane yo ba récidive kotikala donc lingi koloba bapesaka solution totalité kasi soki bapesi kisi eza po epesa yo lobiko pendant un moment donné kasi sima nango bokone zongi susu ndeka tolobaka tango nyonso ete médecine moderne eyeli na tina ya commercialisation donc koluka mombongo jamais bakopesa solution totale kasi bakopesa kaka solution ndambo po ete lobi susu ozongela bandeko na biso na régie soki tozali bongo elongo boko kotiela bongo biso élément lolenge kani tosaki bongo descente na ndako alobiko esika bafongolelaki ndako alobiko ya mibale. Bonjour nos chers invités. Compte tenu de l'évolution du monde actuel avec les crises sanitaires à répétition,
les crises économiques et politiques prophétisées par notre Seigneur Fumu Kimbangu en 1921, le peuple africain doit se prendre en charge de tous les secteurs. Voilà pourquoi nous avions pris la peine de créer un centre médical dénommé Ndako Yalobiko. Vraiment, nous vous remercions beaucoup. Et aussi, nous remercions parce que c'est pour la toute première fois que nous venons de voir qu'en République démocratique du Congo, on commence maintenant à associer la médecine traditionnelle, naturelle, avec la médecine moderne. Ça fait aussi une fierté. Maintenant, nous commençons à tendre le pas vers la Chine et la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ils ont commencé comme ça. Et voilà maintenant, l'Inde est tellement développée. Si ça doit remonter, je pense que ça va aider que nous puissions aller vers l'avant. Parce qu'il y a beaucoup de maladies que les gens connaissent. Ils traitent ça dans des maisons. À Katimini, maintenant, ça doit être sur le plan ostentatoire. Que quelqu'un souffre d'une maladie que la médecine moderne ne peut pas soigner, mais on vient ici naturellement, on soigne. Donc ça fait déjà une fierté. Donc nous remercions beaucoup. Mbote papa. Mbote. Busunga balandi ya Vom Télévision baye ba kombo na bino pe bomita isanani obino bozali. Ngai kombo na ngai Kitwa Kamwanya Daniel naza secrétaire ya quartier Matadi Kibala. Papa Daniel bazali secrétaire ya quartier Matadi Kibala. Na invitation boyko répondre mokolo mwadelo na inauguration ya centre de santé Ndako Lobiko ba impression na bino. To sepeli mingi et en particulier na sepeli mingi. Pourquoi? Parce que eye encore lisusu kokundola makambo oyo batu ebele baza ko souffrir nango ba mususu na milieu na biso baza na possibilité ya ko acquérir ba moyen oyo koki ko répondre na ba besoin na bango au moment où baza ko souffrir na makono songolo pakala kingani. Nde yango ça c'est un na sepeli nango surtout na moment oyo eye ko sangisa médecine moderne na médecine disons naturelle. Nde yango na sepeli nango et ko sunga pe ko répondre na ba attente ya population côté na biso. Mbote papa. Oui mbote. Busunga balandi ya Vom Télévision baye ba kombo na bino pe bomitalisa nani obino bozali. Oui ngai kombo na ngezali Mata Kitu champion navandi na Matadi Mayo école nazali chef de localité Matadi Mayo école. Papa chef à localité à Matadi Mayo tout le monde bino ko répondre na invitation ya inauguration pe ouverture ya centre de santé Ndako ya Lobiko ba impression na bino papa. Bon, impression de ma part, les alliés pour la lelo gakote pour Ndako ya Lobiko oyo ne bien o lelo te, ça fait déjà des années na Roloba et bandi lelo te. Et c'est la responsable numéro 1 na banza na leka déjà apesanga ba kisi asonya ngai na kao zeko déranger ngai surtout mingi hémorroïde. Alors nayebi yango travail naye. Alors le col a eu na Matadi Kibala toujours dans le même quartier nandenga na zova na Matadi Mayo vraiment na sepit makasi. Et puis le ko ya sali c'est vraiment il faut qu'on encourager et puis qu'on féliciter. Pourquoi? Ce total na rayon na biso ya koto yo banda kwa modèle boye ezalité. De ce qu'on a musika ba commune mususu mais biso awa vraiment ezalité. Le rôle est bimé na kati ya quartier na biso moko en tout cas il faut te soutenir yé. Oyo nyonso azo se sentir bien te na kati ya nzoto na ye santé na ye awi ko ya na ndako ya Lobiko de façon que azo guérison na oni se déranger na habité bino moko bo akolo nango boko pesa adresse na bino esika ndako ya Lobiko. Mais moi je sais que ça na 3e république
Nandira biso ya Matadi Mayo village juste numéro si c'est 10 ou 11 comme ça. 13, c'est ça, c'est le numéro 13. Alors, au union ça va na rayon abisso Matadi Kibala, Sans Fil, Kimbondo, Cité Pumbu. Ainsi de suite. Ceux qui sentaient n'avaient dérangé yo, tous des maladies nyonso. Oui, awa produit naturel ezali awa se soigner, ba ko soigner yo calmement au zone normal. Donc c'est ça peut-être. Merci. Mbote papa. Mbote mingi. Bosunga balandi vam télévision ba yeba kombo na bino pe bomi limbola nani obino bozali. Kombo na ngai Amboko Elomba Jean-Paul, nazali chef de quartier ya Matadi Kibala. Papa Jean-Paul, chef de quartier ya Matadi Kibala, awa tomoni bino na libengisi ya mokolo mwanelo ya inauguration ya centre de santé ndako Lobiko. To éviter ba impression na bino par rapport ya présence na bino na esika o. Bon, pona ngai na oyo na moni awa na sepeli na yango mingi. Na sepeli komona que centre ndako ya Lobiko et sangisi médecine moderne na médecine naturelle. Médecine naturelle omoni lokolo ezali bio et sepelisaka mingi. Surtout sepelisa mingi biso baindo parce que ezali biloko oyo emeseni na nzoto na biso. Et puis ezali na babiloko mosusu te ba substance oyo que tango yo ozwi ekoki ko déranger ndenge ba produit mosusu artificiel esalaka na nzoto kotika ba résidu oyo kopesa pe lisusu malade. Mais yango ezali biloko ndenge Nzambe asala tango ba pesi yo meli ezo salisa yo sans que tika bokono mosusu lisusu na kati ya nzoto. Merci papa, en tant que chef de quartier, conseil ni beaucoup pesa na bana na yo ozokamba na quartier ya Matadi Kibala. Bon, conseil na kopesa bango ezali que basengeli ko encourager likambo oyo pe ko sepela na médecine oyo pamba te ekosalisa bango. Ekosalisa bango pamba te omoni lelo oyo soki même gouvernement na biso ako reconnaître officiellement ya kopesa ba titre epai na ba oyo baza ba spécialiste na médecine naturelle, n'est-ce pas? Komemba bango lokola na université ya Louvagnom ba kole bango ba pesi bango ba titre po ba reconnaître bango officiellement po ba banda pe koye tango bazo sala mosana bango l'état reconnaître même ko banda ko pesa bango lifuti moko boye e koza malamu pona ko tombola kita pe ko tombola lokumu ya mosana na bango e koza malamu. Alors soki pe bana ya Matadi Kibala pe ya nzinga tango bakomona makambo yo koleka na bilili soki bakosepela koya awa e kozala malamu mingi pona kokumisa likambo esami na mboka na bango moko. Tondi bino botondi papa. Ngai pe na tondi bino. Pour tenter de résoudre le problème sanitaire dans notre centre de santé d'Akwelobiko, nous pratiquons la médecine moderne et la médecine naturelle. Le but de notre centre médical est de promouvoir et moderniser la médecine naturelle aux Africains. Voilà, nos chers invités, l'objet de notre journée d'aujourd'hui. L'inauguration de notre centre médical d'Akwelobiko. Je vous remercie. Matondo mingi na bandeko na biso kuna na région na elema kitoko bosi bon kotela bango biso na banzi bandeko balandi bosi bon kolanda lolenge kani tosalaki bango descente na bofongoli ndako Lobiko mibale pe na kati wana tomoni bango présence ya deux chefs de quartier pe bango deux chefs à localité Mayo pe bango Matadi Kibala. En tout cas balimboli penza na mozindo nyonso ete esali bango na no plaisir makasi komona ndenge ndako Lobiko zo fonctionner et bazokende ko atteindre qui chasama mpe kino bakokoma bongo na Afrique pe bongo monde mobimba pe basi bongo tel c'était kosangisa to kosangisa médecine naturelle pe médecine moderne eza esengo makasi parce que même si ba Chine, Corée du Nord, Corée du Sud et banaka ka bongo
kasi lelo ekomi mutu nyonso soki abeli akoprefere akende inde akende mpa na bango pamba ete bamodernize médecine naturelle na bango esalaki bango plaisir makasi komona ndenge wapi ndako alobiko ezoluka komodernize médecine naturelle mpe esali susu bango plaisir makasi komona wapi bandeko ebele soki oyo baza na bamédecine naturelle bakoma otraite yango kaka na bandako donc azopesaka mwa solution na ayebi mpe na solution donc soki okei kobika me na ndako donc eza mpenza na modernisation te kasi kotala ndako alobiko azwili yango mpe na centre asali mpe amélange yango na médecine moderne okei basali baexamen na médecine moderne esili bapesi yo banzete en tout cas bachef de quartier mpe localité esalaki bango mpe na esengo makasi mpe batalisaki susu ete médecine oyo tozali bongo kokende médecine moderne ezali médecine bapesaka solution totalité donc soki apesi yo traitement ezali apesi yo kaka solution ndambo mpo azongela yo nsima donc soki apesi yo mwa solution ndambo ayebi kende kaka mwa kisi wana napesi ye ekocreye barésidus donc ekocreye susu bokono mosusu ndenge ozwi traitement bongo mbala nsima mpo ozongela lisusu commercialisation mpo kopi nesila te mais ayebi te na médecine naturelle to bakisi oyo bazali bokosala na kati ya ndako ya lobiko ezali bio donc 100% naturel eza oyo wana oyo batongela nzoto na biso eza oyo wana ezotonga bongo nzoto na biso donc ntango ozomela banzete wana ekokoze susu babokono mosusu te ke ebakisela bokono mosusu eya kobotisa bokono mosusu kati na donc soki ozwi solution ozwi traitement ozwi solution totale nganga buka ngoma nino koki koloba par rapport ya élément oyo si bon kolanda na baréaction bachef de quartier réaction na bino moko bandeko balandi bakoka bongo koyeba réaction eza nini bomoni ndenge bango moko batémoigner ndenge balobi biso tosangisi bamédecine mibale bandeko mosusu mpo nini bosangisa bamédecine mibale bango mibale bayokanaka te tosangisi yango mibale mpona d'abord complémentarité et puis transition. Ça dit médecine moderne ndenge eza wana rôle na ye pa na biso ye azaka kapona kosunga biso na ba examen parce que sans médecine moderne biso na bukoko tozala mwa kokoso na biso ekozala nini ekozala ba machine parce que na ntango ya kala tozalaki bato oyo soki moto abeli esengeli sikoyo batieka loboko na litama bayebi naza mwa moto bapesi kisameli mais lelo soki moto abeli esengeli bayeba na bozindo température eza combien 41 39 to 38. Nous avons associé médecine moderne na médecine naturelle pour médecine moderne et peut savoir avantage na bisale le appareil pour nani ba appareil parce que ba appareil wana ils appareil oyo ezo sala telelo moto so na diabète total sikoyo to yebi to naye te za 400 diabète type 1 to diabète type 2 so moto azana problème ya na libumu azana infection na libumu to azana cancer to royeba à partir de la machine. Tout ça la machine wana ndeko mwa tunanga mutuna bongo sabila mundele pani bino bulio medicine mundele zamana toka eloba makasi koma tango nyonso kila nganga buka ngoma zoleka na television loba ke medicine moderne yeli pona ko détruire santé ba ine yeko pona ko luka solution totalité yaka po cause ka tango na tango tozaka bona maladie mais bango moko basali ndaka lobi ko pe komi mibale pe bazwi medicine moderne bakoti yango na kati tokoti yango na kati d'abord banzoto na biso to wanango sika oyo ezali neta artificiel. Donc mundele abebisa biso banzoto bana na kati na libumu mama azomela ba antibiotique azomela ba antibiotique ebebisi mwana kutu bana libumu déjà comme na corps moko artificiel ba cellule artificielle comme kama moya ti mwana na robotama mwana na kokola comme ba age na biso boy donc nzoto nyonso comme na ba étranger ba envahir nzoto siko tambe étranger ba envahir nzoto esenga siko traitement moto wana pona opesa kisi ba malade ebele bimi na nzoto donc ba kisi wa nomela ya mundele epesi ba malade ebele to zoko ba myome natanga ka ba myome ezaki te natanga ka ba fibrome ezaki te natanga ka ba kyste ezaki te po bato bazo consommer bio siko bato balongo na bio ba ina artificiel moto azolia artificiel azomela artificiel kisi ne artificiel siko nzoto moto eza envahi na produit na ba cellule artificielle siko ba cellule artificielle eboti ba bokono yo na bakoko na biso toyebaki yango te siko esengi siko pona ko détecter ba bokono wana kisi ezali bakoko na biso bazo inspirer biso buto ko ya moyi ba kisi ezangi te kisi nyonso tu na ndaka lobiko ezali poto wana mulima mfumukimbango azo inspirer biso na nyonso tu oyo esengeli mais poto koma na niveau to peso tatonner to pesa moto kisi oyo elongo bani na bokono wana esengeli to sala ya examen to zonda siko ya malaria natanga ka malaria ezaki te tanga bakoko na biso o moto faya to sale goutte peste na malaria oyo ezali ko pesa ngo ezaka bakolia to lolenge
malaria zo perception zaka bosoto bosoto ne zo perception ngungi siko bosoto wana siko comme na niveau était moto soka beli fièvre leki makasi makile zo sila moto soka ye pa na biso toko tâtonner te il faut tozana précision ezanine to sali TDR te ba soki azana combien de plus 2 plus to 3 plus to sali ba goutte pes to sali nyoso tu ba examen nyoso te 5 sala ko tala ba to musulo bo makile zo kauka natanga kala biso makile ba no sila nzoto te siko lele bo sengeli po moto makile comme salete natanga kala ba salete na makile za kite po bato oli ya biloko za naturel za pur mais bato ko le ba oli ya ba mayonnaise le bato oli ya ba boudin ba kib magie ezo be bato makile ba lipide de son na lipide de son makile comme ba boule salete po to ye bango esengeli to sani to kene siko yo to sali veste examen o esengeli te ko sala po na ko yeba makila ko yeba so makile mato makile kiti donc nyoso wana infection makila nyoso wana tozo sango po na to utiliser machine à mundele po na bokono o ivana banzota bato bokono o ezali ya biso te o ezali bokono mundele amemi biso yango biso to moni seul moyen ya ko sunga bande ko malgré banzota baby ezali photo sa bango ba examen na ba machine et na mikolozo ya pe biso moko to sa ba machine na biso oyo bano sa été to bano détecter ndenge ba chinois bazo sala ba TDR to sa le uta Inde ezota Chine ezota Europe tout te bon ba so ba chinois ba sala po ni biso pe to sala ngote donc préparation en cours ndaka lobiko tozo pesa kisi ya mundele te to pesa kisi ya bukoko mais examen tozo sana machine ya ba chinois ya ba indien donc préciser na isika même opération tozo sa opération ezan po nini po banzoto ya bato mingi bozo sana opération na ndaka lobiko ingeta tozo sana opération ndaka lobiko opération tozo sa po nini po ndeko mo tunanga mutuna kilandi bino bobebisi makambo bokomi kosana opération ekomi pena nini bokoko ekuvite nzota moto bato mosusu aza hernie tana kuta na kamoko ba hernie à 22 ans hernie ekubi moto aza na 40 ans mais hernie asana hernie 22 ans siko hernie ekubi kisi ezali akopesa ye po te hernie wana esila mais problème eza nini problème ezali ntango tokopesa ye kisi tokopesa ye ya liboso il faut aboma baselile nyonso tu na nzoto na ye tozwi exemple RDC eza envahi na barwandais bakoti partout FARDC alinga bimisa barwandais ntango alinga bimisa barwandais il faut esengi sikoyo akota na baprovince nyonso tu mpona kobimisa barwandais wana eso asisi baprovince nyonso tu nde aye na siège na capitale na biso babengi Kinshasa sikoyo bokono mpe eza bongo hernie elie moto to appendicite ewume na kati na nzoto ya moto baselile nyonso tu evandi na nzoto na ye eza artificiel or kisi tokopesa yo esengeli abomana na baselile nyonso tu wana malembe or que selile wana mpo akufa ekozwa temps wana sikoyo moto azoyoka douleur ozomona sikoyo moto azoyoka sikoyo douleur ezolia nzoto ntango mosusu selile wana mpona koboma bango nyonso koevake barwandais nyonso bo baza na kati na RDC esenga 2 ans sikoyo moto azosouffrir sikoyo nde omoni sikoyo ntango moto azonyokama sikoyo na mpasi wana baselile artificielle soki tolobi tolandaka procédure wana ekolia etan mpe ya konyokoma douleur wana ekosala ye mabe esengi tosala nini tokenda opération basali paso balongoli eloko ezosala pasi mpo te moto abika mais soki hernie eza na ebandeli hernie appendicite eza na ebandeli eza nano ekomi egi te mais kisi ezali bakisi ezali topesi yo na quelques minutes omeli kisi mpe oyoki malamu donc solution ezali na kisi ya bokoko mais soki malade ewumeli oyo ezosenga en tout cas ete amela kisi pendant 6 mois taka moto soki ameli kisi kaka pendant 2 jours kaka pamba abaye ne kisi bon sikoyo opesa moto kira 6 mois moto amela kisi pendant 6 mois mpo alongola hernie aza yango to appendicite ekosimba te akobaye nde omoni tomema procédure wana ete bato baza na bahernie aigu kutu promotion ezali totie $100 mpona hernie $100 mpona appendicite $100 mpona myome donc opération nyonso tout totie yango na promotion moko $100 mpona bato nyonso bo baza na baka ya bahernie aigu appendicite aigu et puis baza na problème ya même bamyome totie yango na promotion $100 fiche ofele bakisi mpe ya biso moko fiche ofele mais okopesaka $100 tosala opération na bokono nyonso oza nango yango ntina omoni tozosala ete bamashine na nde tozosalela yango mpona kosunga bayindo mpo pamba te bayindo baza kobeba na banzoto na bango matondo mingi bandeko balani na oyo bozwi biso na nsima ngonga tozali bongo kolobela bongo valeur ya médecine naturelle oyo toza bongo kobase mingi na bofongoli ndako alobi kwa mibale bosi bongo koyoka bino nyonso na bapréoccupation nyonso bozalaka nango ete mpona nini ndako alobi ko atie médecine moderne to asangisi nyonso mibale naturelle mpe bongo moderne alobi bien ete ya yambo ezali nano mpona koexamine pamba ete biso lokola toza nano na bamoyen te ya kosala baexamen ezaka mpona tosala baexamen et avec barecherche bazosala kaka ndenge chef de quartier alobaki ete même si endo bozomona lelo ekomi moto nyonso kabeli boti
kende na Inde soki a na Congo to pe na Afrique to pe na monde bakoki te bayebi ete oyo eleki eza Inde ndenge mpe biso ezali ebobosana te ete première civilisation ezalaki bongo civilisation égyptienne ezalaki bongo banoir donc même si sur le plan médecine ezalaki bongo biso bayino nde oyo tobandaki médecine banzete ozomona nyonso bozomona nde biso bato tobikisaki yango basi koloba lisusu ete pour le moment banzoto na biso bayino eza mingi consommer ba produits chimiques ba produits chimiques otozo komela otozo moko consommer ezo kosala ba résistance voire même na bakiso bango bazamo kosala ne bongo topesa nano mingi confiance na biloko biso moko tozolona o eza bongo naturel bio nde kozala malamu po ete bakisi nyonso bakosala na nzela ya banzete et travailler malamu na banzoto na biso pe bongo balobi lisusu donc balobi pena ya mingi basi bongo koloba tomi pesa pena mingi na confiance ba opération bazosala pambete bayana bokono mususu mutavani nango dasi ekoli pena makasi ekozala pasi po ete bapesa ngo na nzete na bobokoko ndakisa ba miome ba kiste esida ekoli mingi kasi lokole ekoli mingi esali ba 22 ans okuta ba pesa exemple awa esali ba 22 ans eza pasi po ete nakisa bokoko esila yango wana bakende mingi puka kolongola ngo kasi nganga buka bosimo koloba ke o mususu wana esali 22 ans moya kolongola ngo ezali te sikawa soki ndakisa mutu wana lobike no ngana ndimi ngana mela kisi pa même atapa nda 6 ans mais bokono nanga wana to hernie miome umeli mais tanyo sakisi boko pesa ngana lingi mena lingi nanga te basala ngo opération est-ce que soki bazungi pa na bini ko sila to lolenge kan ingeta biso tozana mulima mfumu kimbangu esila tendeni biso tona bokono moko ya kolemba te po ndako lobiko to lobaka butu loko ya mo eza ndako mfumu kimbangu ekosila nango produit naturel kuta ataso ayiki ka mpiko kutu 2 mois 3 mois ekosila mais problème to constater zanini bato badabo balingakisa bololo te bakisi nyonso lokola ba hernie ba appendicite ezaka bakisa bololo parce que bololo aza anti aza biotique moka makasi mpona koattaquer bokono donc kisi nyonso tout o babengi ya biotique faut ezaka bololo soki eza sukali soki eza chimie ndo moni sikoyo moto nyonso aza bokono soki aza volonté ya komela kisi na ye ata hernie esali 40 ans ekosila nango mais ceux qui ont une volonté de la quicité, ils sont obligés à y avoir l'ongolongo dans les passos. Pour même dans les passos, pour les passos, les passos, les autos, au commis épave. Nous autres, les sous n'engagés, les autres, la main au pasoli, la pasoli à tabatongi ango, tâche on est sikali kaka. Peu douleur on a et comme donc les banos salles de macabre effet secondaire ils ont l'opération. Mais le coup la toko tika bato kufate, pour bato za mission, bato za mission est à cause de 80 ans. Mais na 40 ans apanisi to hernie rotungise olia kufa tozo sunga to longolango malgré souffrir aronyo ko na ba fe wana mais apusi na kama mikolo pona aza bomo ngolai ndeko mo partenaire motuna kilandi nganga buka bokomo kokota na lopoto na kati ba discours français biso makamone tata na bino kutu alingaka lopoto te alingaka français te tata na bino kutu alingaka bolo baka lingala ne kona bino kutu baka lingana na tshuluba na swahili okomo ba lopoto ndeni eza na compréhension comprenez zanine bande na biso na minute ne la boye kala mingi te na Côte d'Ivoire to que no fongola ndaka lobiko na Burkina Faso Mali to que no fongola ndaka lobiko bande ko wana bazoya kotanga awa bukoko to ko sona bango na monoko nini pe discours wande to saki wana ezoki na YouTube ezoki na bisika nyonso bande ko na biso wana balobaka lopoto soki to lobi na lingala bango kuna bakoyoka ndenge nini yango monto saki ba discours na français pour commentaire ezebele te en tout cas bobungi nzela na bukoko bobomi na ki lingala bobomi bokomi bata lopoto te to lobaki mwa lopoto eza pona relaxer te biso pe to kena mwa betelu na bango wana to yebi pe mwa muke de to zape na poste bande ko na biso libanda isika toko no fonga bandaka lobiko bango pe bayoka message nini oyo biso to pesaki nde yango wana to lobaki mwa lopoto pona bandeko mosusu oyo bazali koloba ndeko moka tunanga mutuna lisusu alu na ngai me nganga buka me biso to ya na yako mela kisi kuna na bikite kisi na bino zobi kisi ngai te bana mela na bika na ngate ndeko sango na nga pesa bino boyoka bo profiter koyoka ne pesa sange pande ko wana kisi oyo abikisa moto eza tata mokeli kisi kobika moto ezali chance oyo moto aza nango pe kolanda ba état na ye état d'âme na ye so oza ba karma loko ndeko moko ayeke pa na biso awa ye ayibaki ntaba bato na mboka ayibi ntaba bato na mboka ayebo babokeli malade wana sikoyo ya makwanza nzoto mobimba akwanza kaka siko atamwi partout kosomba bakisi ya mindele ya bukoko azobika te tanga ye pa na biso fumu kimanga révéler biso te moto wana aza problème nini ayibaki ntaba wana nkolo ntaba wana azonyonga nde abokeke nde maladi ezolanda ye
ozomona siko tango omeli ki sobiki te okomo ko s'apprendre na nganga buka ndenge nini kobika moto eza maboka ya tata mokili na yo moko po toza na médecine moderne nde totanga kuna babi le médecin soigne mais il ne guérit pas mundela yebaki wana nyonso nganga yebaki nyonso to wana ati garde fou pa yebete bato baza ba charge ba indemnité ba karma mabe tango boyambaka bango lokola boa centre ezo soigner na molimo mpe na mosuni il faut botalaka nyonso wana ingeta so mutaye tokokota na ka wana totali soki eza ka spirituel tolandi na molimo mais sikoyo bato mosusu mpe soki aye naye kaka mbango atiki mbongo opesangaki se moroi ake olandeli ye te mpo avona kolandela moto eza nini eza normalement fo kosalisa fiche oconsulte oyeba nini mpe nini esengi kosala fo kosala fiche koconsulte moto kotuna d'abord moto mpo toconsulte ka moto fo toyeba lovila na ye clan ya tata clan ya mama ye moko mona ye clan na bango mobima nde apati wana tokoyeba consultation ya molimo sikoyo bato bazoyeba te ye aza na bacharge na ye moko ya nzoto na ye makambo ne moko asalaki ya mabe ube bakoko ne basala ntango azomelakisa azobika te alebi nganga buka wana aza na nguya te kisi wana ezosunganga te epuis kisi mosusu eza nini eza problème ya organisme nzoto mosusu mapele azama esimbaka ye te nzoto mosusu kilolo esimbaka ye nzoto mosusu safu esimbaka ye te nzoto mosusu mayebo esimbaka ye donc sikoyo eza problème ya organisme wana moye tokota wana bozuni eza te parce que eza problème sikoyo ya bamatière chaque moto aza bamatière na nzoto na ye moto mosusu aza matière ya safu na ye bayokanaka moto mosusu aza matière ya mapele azama na ye bayokanaka donc wana sikoyo tokoti na mwa bozindo mpo na bandeko oyo baréclamation eza mingi onga azobika te bazolianga mbongo te na médecine moderne moto ake adépense 180 000 na traitement malaria abiki te mais ntango ayi na ndako alobi ko bapesi kira malaria apesi 10 000 francs abiki te abandi kosama kele o te nga kisi na melaki na abiki te mais azoyeba te no kuna esika akendaki abebisi mbongo abiki te e mpo nani ozobika te ta mosusu oza na bakarma ta mosusu mpe oza na bacharge ta mosusu mpe kisi wana ezobala na nzoto no te mais opesi kisi omeli epa batladi praticien soki moto aye ameli kisi abiki te asiliki mais soki akende hôpital général akende na mama yemo ata bapesi baordonnance na ndenge soki azochange bakisi baantibiotique ye asilika epa badocteur te donc eloko wana nde naolinga napesa précision epa na bino balandi ete nganga buka to docteur abikisaka moto te kobika moto eza nde d'abord chance na yo etamboleli na yo na kisi soki ebalani nde obiki donc moi précision topesa mpona bandeko mpo baka wana eza ebele nabiki te kuna nguya eza te nguya ezali ya solo na kati na biso mfumukimanga azosala mais sauf ke toyeba ete kobika na yo moto eza na maboko ya biso te eza na maboko ya ye moko tata mokili oyo asali gio na se bien si kasi soki baka ezozongazonga soki baéchec eleki komoi te ke ekobalana te epa na biso kutu baéchec en tout cas na ndimi te oui baéchec ezangaka te parce que nde na yoto expliqué moto ayibi ntaba na mboka aye na bamalade na ye il faut toyeba cause wana boatake te échec fo ezala mais la majorité ya bato na ndaka lobi ko toza na statistique tobotisi basi na basi tobotisi 700 oui basi tobotisi oui abandaka lobi ko nyonso oyo tobotisi tozwi ata décès moko maternel te tozwi ka 2 morts-nés mais décès maternel tozwi te baka ya bahémorroïde baka ya bafaiblesse sexuelle baka wana kutu eza biloko kutu moye totia toloba kutu eza te bino mo boyoki na commentaire ndeni chef ya localité azotémoigner localité alobi pendaki nonga moko na bela bokone hémorroïde me na bika na nzela ndako alobi ko donc baka loka bahémorroïde wana eza kutu biloko ya koloba te donc tolingi topesa bino sango ete bino bandeko bozali konéglige ndako alobi ko boyeba ete bozali konéglige nde mfumuki mbango ndako alobi ko eza ndako ya mfumuki mbango oyo aza contre ndako lobiko aza contre mfumuki mbango oyo alingi ndako lobiko nda alingi mfumuki mbango ndako lobiko ezali ya nganga buka ngoma te nganga buka ngoma azande moto bapesi etinda yango eza nini nakende nasala nini nafungola bandako ya lobiko ebele yango muntu bandi na matadi kibala matadi mayo matadi kibala kala mingi te kitambo kala mingi te kuna tokoma na njili po nini te ville po nini te Congo Brazza po nini te ngamba Côte d'Ivoire pe Burkina Faso donc ndako lobiko ezali ya nganga buka ngoma te nganga buka ngoma azali kaka motindami représentant oyo nesonga nzila batindi mpo toya kofungola bandaka lobiko yango boya na ndaka lobiko bakisi nyonso ezali tozosala na bacomprimé naturel tozosala baalcool tokomi na niveau ntina eza bona baperfusion ya biso naturel mpe ezali osali baperfusion bakisa kozongisa doki na mai mbala moko ezokende na mosisa ingeta soki bayebi so glucose wana so batali so matière ezaka kati glucose okoregrete kutu glucose wana ezaka mai ya pambaka na sika ti baloba glucose sika na kati ekati
sikoyo ya biso sikoyo oyo totie ezaka nzete okati nzete mwa bimisi mai wana de glucose zonse na nzota moto esali mpe eloko te mais nzota moto basala yango na nzete na mati basala yango na nzete me tomesana mingi komona omeli ekititi ye na baintestin ekokita ti na nice na niva nice ne place misisa oyo ebendaka banitrime ekendaka nango me bino sikoyo bokoti yango bamona mosisa mais kasi ntango ezokota misisa ezaka lokola nde totiaka bato infusion ntango otia yango totonga ezaka mai ti wana dasi baétudie yango bateste na nyonso kasi ya biso nde tokotudie te wana eza mundele asala yango mpo na ye sikoyo mpo na biso mpe bayindo tosala yango mpo na biso pamba te mpona parce que nzoto na biso ezocorrespondre na bakisi wana te nde omoni cause ya badese imagine tona 100 000 morts par année na problème ya malaria na bafièvre jaune na batyphoïde 100 000 morts bato baokufa bato bazokonsome baproduit oyo elongo bani na banzoto na bango te parce que banzoto na biso ezali naturel nzoto na biso basala yango na banzete banzete basala banzoto na biso mabele basala banzoto na biso ezali mpe kaka ya awa ya afrique ya europe eza mosusu mundele aza na poso pete ye ata soki azwi batonga wana ekosala eloko te parce que nzoto ne ezali produit ya artificiel mais biso sikoyo nzoto na biso ezali produit naturel parce que biso toza bayindo loposo ya makasi loposo ya tata mokili sikoyo ntango oyo boya komelakisa bukoko okomi onti yo moko ntango okomi onti yo moko nde omoni sikoyo defoulement sikoyo wana fusion wana sikoyo nde ebotisi bato bamalade bafibrone bamiome oyo toloba oyo ezotungisa bato lelo oyo mome mwana 6 ans loba yelenga mwana 6 ans aza na miome so miome wana euti wapi parce que 6 ans aza na miome sikoyo miome wana euti wapi banda libuma mama ne azomela bamai ya malili mama ne azolia bayoga to babengi yaourt bakibi magique batomate ya manzanza baproduit ya bavivre frais batia baformone moto olia pena ngombe oyo asali 4 ans na kati ya malili ngombe wana deja basubstance nyonso ebimi epuis ngombe ozolia 4 ans wana akobota malade etango ozolia mingi biloko ya malili bongo misisa na ekoma ndenge ekoma ndenge barhumatisme ezotungisa bamama mikolo me bamike bakomi na barhumatisme rhumatisme ezotungisa bamike mwana 7 ans abe rhumatisme parce que biloko malili nyonso to wana eza nini système oyo tokende yango eza mabe yango moni bandeko mosusu atunanga alibi sikoyo nana banosala baopération kuna nayebi toza na bamunganga badocteur toza na docteur Ngoma ndoyi nanga ngoma susu ngakonaka nsike bino kaka te docteur Ngoma ndoyi nanga aza wana asalaka na Saint Joseph ya Limete ye aza wana azosala toasi na docteur moko mosusu boye awuti Belgique tozwi asa na clinique ngalema mais topesi permettre biso habiter biso pe tona posa toyokola bukoko mais lokwa nazoya koyokola bukoko na ndaka lobiko na ndingi ngape na kolingana na sunga ndaka lobiko na opération offre bino don ya kosala opération na ndaka lobiko ingeta yango ye mutati na $100 abi $100 opération nyonso tout $100 donc ye tozo l'accès bukoko ye pa yiko sunga biso na kolakisa biso ndenge basala lipaso bapasseur il y a l'accès monde à complémentarité ndo moni bandeko tozana ba spécialiste ba pota donc ba nenga le fuilu aza spécialiste na clinique universitaire 46 ans d'expérience donc tona bato ba qualité ya bato bazo sala ndaka lobiko mais bo longola nde doute ndaka lobiko bino bozo linga ndaka lobiko te pona nini soki asolo olingi mfumukimango olinga ndaka lobiko yango to sengi boya ndaka lobiko ba question sezali question sozango posa na ndaka lobiko to repesa ya bukoko ezali ya ubiso moko to sali donc na bukoko to zana kisi moko to l'inviter ba kisi nyonso tout ba malade nyonso tout na bukoko kisi ezali yango to bena bino bayindo bino bandeko ndaka lobiko ezali continuité ya 1921 on est songa ndila bazwaki mokobi mosa 1921 ba yiko pesa pe biso etinda bokoba lokola bopito ekangamaki na 1921 fumukimanga fongaki hôpital ya biso bayindo nde biso bayindo pe na ngongo ne loko pe bayiko funga sikoyo ya biso ndako babengi ndako lobiko donc ezini ko baso ko na kasi fo sani fo bikaka hôpital ekangamaki bango na 1921 oyo wapi fumukimanga bandaki bango musala nde bango ndako lobiko elika ezali te na kobandane musala kino tozokendaka en tout cas ba centre suka zoki kokangama parce que bango bayi penza na kopesa solution totale nganga buka ngoma ba service nini oyo botie na kati ya ndako lobiko ndaka lobiko nganga buka ngoma seki na seka na muke ndaka lobiko ezali général d'abord toke na bukoko tozana nyos po ani tozana nyos malade musu tobikisa bateza nini ezaka ka tolali na ndoto mutaye na tongo bwazana bokono ba yebisi te
au moins moto azobela bokonobo azobela bokonobo ozo kisi bobo pesa horizontal vertical yambi bokono nyoso pe solution solution zo mpase mfumu kimbango azana kati na biso muso zaka kotonga boyoka loko mfumu kimbango bayaki biso lolenga tokoso wana nzete tokotiza ma tosona nzete wana a révélé biso abikisa bokonobo nous tozu nzete wana to bandi ko bikisa bato donc bokono nyoso zo etungisa moto ndaka lobiko ezana solution nango donc toza lokolo ba généraliste tozana bokono moko te otokolemba soki komi na niveau était tout ça l'opération donc c'est que est commis urgent au lieu avant moi 2 semaines comme yakisi te bo dongaka eloko ngomba moko apema na sens wana même ko bota kutu biso to tiko ça césarienne te ndaka lobiko parce que tona banzete oyo moi c'est soka ye ba pesi atafuni kaka mba moko mwana mulungu na kasa libumale mba moko abimi atako yango eza kokanga mwana ko tout akol abimi libanda magebo non c'est ba opération mais césarienne na kati ezate césarienne en tout cas nzete kaka nde suka césarienne na kati ezate pour césarienne eza bokonote ezande soki mwana azoboya kobima siko biso tona banzete oyo pesa mwana mulungu po mwana abima siko tokosa césarienne pona tokosa césarienne te yango moni biso pona césarienne ezate nde yango moni osenga na bandeko nyonso bavutuka bayindo nyonso sika nyonso oza mokili mobimba oza posa kisi benga biso na numéro na biso 085 obtient le code Batalibana, code 243, plus 243, 85, 85, 97, 229. 85, 85, 97, 225 et 229. Adresse Nabison, dans le bureau des amis Balé, il y a les bossos et Matadi Mayo, Aveningi, numéro 57. Yami Balé, et allé na 3e République, so comme na Matadi Kibala, au côté, Nanzelavo comme général Kisempia. Au Commun a commis complexe océanique. Complexe océanique, on a des écoles, ils allaient salle, il y a bagé, ba piscine, ils allaient parce que ba sokolaka, et si ka bato bakene ko samo ba réunion. Beaucoup na complexe océanique numéro 13, au moins na sokoyo, ndaka le buko, si ka totien ndaka le buko, et si ka ils allaient pena moderniser, bila on ces kati, pe kalamingite scanner ezoya, mais pona nangongo to ba boye to za na partenariat. Partenariat na bandeko yo bazana ba scanner et sok boye ndemba moko to membino po basa bino scanner na minute on na boye to tiango na prix moko forfaitaire scanner ezali 8000 francs congolais pour na moto nyo 60% asa la scanner na ndaka lobiko eza scanner oyo to sali ko boyoka na bandeko bali basunga biso bali batia biso loboko po ndaka lobiko ke ne liboso 8000 francs pour na scanner moto nyo 60% scanner oye 8000 francs to sala examen scanner to pesi ba matono mingi e pana mfumu kimbango o azali mobikisa biso matono mingi epana bangumei fumu kusukia munzala pana na Angola ne songa nzila topesi tozongso matono epa banganga ngunza banso babilandi ba collègue nanga bilandi nyoso losako totondi mingi ba kaminyoso bo bazana kati na ndaka lobiko eza bavutuka banso matono mingi epa bandeko yo tango nyoso bazali na posa ya koyana ndaka lobiko bawa benga biso bandeko soto bandeko mingi ndeko na biso oya bengi na kombo ya nengwa matuvanga na mikila bapaya tati na biso Lenz na mikila bapaya kuna na Irlande bandeko na biso bo bazali bisika bonso bandeko na biso na Congo foi mokambi ya bakambi ya banganga buka kuna tata nsendo matondo mingi na musa monene boza kosani te na foi pona nini te bandeko na biso bo nyonso bazali kosunga biso awa na musa mimbuki yango matondo mingi epa na bino nyonso to soki wana na nkoma mfumu kimba matondo mingi kilandi na kondima koya penza koyanola na émission na biso mokolo matondo mingi na balandi nyonso émission santé la moto komi penza na suka na lolenge pena bozwaki tango pengonga ya kolanda bango émission na biso ono zale bongo ko posa ya koleka na kati émission iye to pale bongo na po na ba remarque nyonso azali na ngo bobenga wana ba numéro ezali bongo affiché na se ya bitando na bino en tout cas to koyanola bino na ba difficulté pe ba kokoso nyonso o bazali bongo na yango matondo mingi na fumu kusuki ya msala pana na Angola nesong ya nzila mokobi misala 1921 na bino nde émission santé la bazali moko komela bongo bato nyonso matondo mingi na équipe technique mobimba ya Vamo télévision matondo mingi na CCAP to ya matondo mingi na bino nyonso bozaki bongo libako kolanda émission iye ya mokolo tokutani mikolo mizali bongo koya tika ete kimia tataki eliko na se ezala bongo o mabota mabino